en disant qu'il s'agit d'un report lié à l'organisation et on prend acte. C'est-à-dire dans les 5 jours, nous reviendrons pour qu'on prononce l'arrêt pour notre client ou contre notre client. Et votre client était déjà en route en train de venir. Oui, ici. Malheureusement pour lui, c'est vraiment un habitué du texte. Maître Constant Moutamba était en route. Malheureusement, vous savez, avec les embouteillages, il a donné sa volonté pour venir afin qu'il puisse être acquitté aujourd'hui. Mais malheureusement, avec les embouteillages, malheureusement avec cette correspondance disant que les reports est dans les 5 jours. Bon, c'est quoi la raison? C'est quoi la raison? Bon, ils disent que la raison c'est lié à l'organisation. À l'organisation. C'est-à-dire? Et nous sommes des respectueux des textes. Et lorsqu'on dit c'est lié à l'organisation, comme nous ne sommes pas membres de la Cour, nous avons seulement l'obligation de s'incliner et avoir la suite. Mbote na baimboka, mbote na babononyo sa Sindika TV, mbote na Moban Sarifa qui sombe na Papi Kelly, na Armand na Kat Australie, na Freddy Kike la Zinga, na Kat Freddy Kike la Zinga, les grands points faire na Kat London City, West Green Water, na Parfait de Londres, saison d'or, les autres na Kat ya commune ya Gombe, na Kat ya cour de cassation, na Kat ya cour de cassation. En tout cas, bande konanga to yaki lelo kuna makambu ya procès ya Mutamba. La procès ya Mutamba pour lelo nezaki lelo za mokolo o bakokatela ye nde soki bakotika ye to bakokanga ye nde eza lelo to koyeba na bino elongo bayimboka bozotalanga na misika bozali nde to koyeba nde mokolo ya lelo. En tout cas, na sabino population eza na sima Mutamba en tout cas. Non, mona te population oyo. En tout cas, population na sima na ye batu dikola batu mususu bati kozwa esi na ndako bazoya na ye boto rozela ye batu mususu baza na changu bazoya makolo. En tout cas, lelo eza somme eza ya koyinda na yebisa bino bayimboka bozolandanga bisika bozali eza ya koyinda. En tout cas, lelo coup de cassation ekozala tombe na bayimboka naso bazoya bandeko naso bazoya bazouta changu bazouta na mususu baza kuna na ndako bauti kozwa ye bazoya na ye makolo. En tout cas, na yebisa bino bakomi na magasin. En tout cas, na tiki bino maboko ya Junior Kapa ya toza na kati ya cour de cassation toza awa baboyi tokota na kati toza libanda baboyi tokota na kati. En tout cas, eza ya kolinda basoda baza partout na ville ya commune ya Gombe basoda baza partout batie barrière. En tout cas, nayebi te soki lelo balobi ke Mutamba batiki ye nayebi te soki esuka na population soki balobi ke bakangi ye. En tout cas, nazebisa bino nayebi te soki tokosuka wapi na basoda oyo na population eza ebele oyo ezoya oyo ezoya mino moyiba na ntango nde bayaka ebele poto mpe baza ebele nayebi te soki lelo kozala ndenge nini na basoda batieli biso awa eza somo nayebisa bino awa eza ya koyinda batie babarrière na FARDC mpe to abimi babimiseli biso na baFARDC lelo toyebi te ekozala ndenge nini yango tozozela ye moko akoma sur place mpo toyeba soki bakokatela ye nini soki bakotika to bakozwa ye. En tout cas, lelo eza lelo eza lelo nayebisa bino lelo eyinzi. À la droite.
Oh!
Baisse sa vitre. Baisse sa vitre. Voilà. Une mobilisation spontanée, comme vous pouvez le voir. Là, nous ne sommes qu'à ma campagne, Ngaliema. Nous voyons la foule. Bon boulot, hein? Vous l'avez vu de vous-même, de vos yeux. Vous êtes en Ngaliema à ma campagne. Et regardez la mobilisation naturelle. Le leadership, ça se crée, j'ai l'impression que là, mesdames et messieurs, Bon, en fait, la Cour de cassation nous a fait une correspondance en disant qu'il s'agit d'un report lié à l'organisation et on prend acte. C'est-à-dire dans les 5 jours, nous reviendrons pour qu'on prononce l'arrêt pour notre client ou contre notre client. Et votre client était déjà en route en train de venir. Oui, ici. malheureusement pour lui, c'est vraiment un habitué des textes. Maître Constant Moutamba était en route. Malheureusement, vous savez, avec les embouteillages, il a donné sa volonté pour venir afin qu'il puisse être acquitté aujourd'hui. Mais malheureusement, avec les embouteillages, malheureusement avec cette correspondance disant que les reports est dans les 5 jours. Bon, c'est quoi la raison? C'est quoi la raison? Bon, ils disent que la raison c'est lié à l'organisation. À l'organisation. C'est-à-dire? Et nous sommes des respectueux des textes. Et lorsqu'on dit c'est lié à l'organisation, comme nous ne sommes pas membres de la Cour, nous avons seulement l'obligation de s'incliner et avoir la suite.
merci bozaki wana ebele mpona kolanda biso mpona kolanda mokolo ya lelo en tout cas bino boyoki ndenge avocat lobi bapesi su 5 jours en tout cas na 5 jours bapesi biso toyebi te so ekozala ndenge nini population mpe lobi akotikala te akozala mpe lundi wana ekozala somo ya koyinda nayebisa bino bandeko abandaki koya na ye constant abandaki koya komi na magasin nzela eza te population aboya leka nzela eza te bimisi trouble nayebisa bino bagaz babomani wana nomoni Ok, on continue. population ezalaki wana ebele mpona kozala bazalaki na magasin bazalaki ebele wana baboya leka batie trouble bimi wana nayebisa bino moya ya boye eza te apartir ya magasin nde azongaki ndako so balobi lundi mpe population ebi akotikala te akozala wana bana ntango mpe bakotika ye te akozala wana lelo ezalaki somo bapanzaki basoda partout batiaki babarrière partout FARDC babimaki azalaki na bango azalaki na biso elongo en tout cas ezalaki somo ya koyinda bato bazalaki ebele lelo mpona kosoutenir Constant Mutamba mpona lelo événement oyo eza événement oyo tonomonaka na ezongi lisusu tongola alamuki mpona mboka na ye alamuki mpona kosoutenir motu oyo azosunga ye en tout cas merci bozalaki wana ebele merci na mobonse Refe Kisombe na Papi Kelly na Armand Luto na date Australie na les grands coiffeurs Freddy Kinkela Nzinga na Western Greenwood na kati ya Londres na Parfait de Londres Ciseaux d'Or na Hervé Mwamba na Idriss Mwamba na kati Angola merci wana na papa Christian Kashunga na papa Gedeon Kayembe na Odette Nyemba na famille Mobimba na pesi bino merci bozalaki wana en tout cas tomoni mbala ya sima boza pete bozalaka wana bozala branché na kati ya chaîne na biso Sindika Télévision.